Voilà, première fois, na chaîne Nabiso, na plateau Nabiso, tu as invité Nabiso, invité moko yo, azo mema biso likolo. Invité oyo, atinda kabatu babanda ko raisonner ndenge ko pesa babiyano na mituna. Lelo ndenge tu aimé na plateau, to linga to kota kati na ye, to yeba ye nano. Et le monde a bino. Toko yeba moto to yambi. Alors, fongo la biso caméra. Merci. Mbote ndeko na ngai. Mbote na yo mingi. Wow. Ndeko na ngai ndimie kambulu. Na sepeli ko yamo na plateau. Na hanisi to moni ba défense na yo belé. Mais avant to koma kona nenga ko pesa bandeko na biso ata mbote ata liloba moko ya moke pona bango. Bon, toujours le bezanga te mbote na ba nyos bazola na biso na mama oyo partout bozali en tout cas ba mbote na bino ya mwa mingi nzambe na biso apambola bino nyos tout partout bozali donc bokanga matuzo na nzambe poga parce que oyo akanga na nzambe te donc article la l'échec donc bokanga toujours na nzambe mbote na bino nyos merci. Oh, tikinga susu mutsa ndingo kenango yundi milanzambe omenga za ikele mwanzambe siko nandi milanzambe te pour rapport à quoi siko nanga salino siko omoni na kati yote mon frère batu bazo ko confondre ngai bazo kanisanga ke naza anti-nzambe anti-christ hérétique okende mutu soka zo balikambo ningo kota na kati na ye mutu azoloba makambo yo pona nini biso to banda mama ko jije ko pesa ba kombo po to baka le ngi c'est roche donc noa fumu c'est fogu na portugais. OK donc soki mutu azo balikambo landa ye nanu pona nini mutu akomiti na point oyo c'est ça. Alors biso zaga mbango ko sauter ya pesa ba kombo bani mais na c'est clair nzambe na ndimela ba nzambe mais opesi kombo la yote ya kwa ba msusu ba yebi yote nazo sola nana ne pena ya mbina. Bon ngai penza donc j'espère ba tebelo déjà ba kotaka na chaîne oyo ba tala ba vidéo ba yebi na bango soki na ndio tozo sola na mozo sola na mama oyo na ba o ba yebi te na ko introduire ngai kombo na ngai Fumutsa. Wow. Un jour na ko pesa bino pona nini Fumutsa ko melelo te. Merci. Ah, eza sengo nasi tu yami Mfumutsako oyo na réflexion amemaka biso kamwa likolo. Alors le toujours opportunité ko yambaye to yito meka ko mekola ye to yeba ye expliquer biso ya tunaki biso koloba etekero nzambe soki apesaka moto mwasi. To moni bandeko ebele basali ba intervention na bango kitoko makasi. Nga naza d'accord na ba intervention bandeko ebele point de vue na nga na mukuse nga na koloba ke ngai na mutuna ya Mfumutsako nazali na pesi l'homme par na ye nzambe pesa na par na ye pona l'air biso to bana olinga basi lokola ngai na koloba ke nga na linga mwasi ta avec ba prière na linga mwasi pona na sepe na mwasi na kelama mwasi za liboso na ngai mais na kilelo ko comprendre na nzambe na ko mona oui na koki sikoyo nde na boyebi na ngai so na sala loko na ko associer monde na nzambe pona nzamba tambo na ngai parcours moko ya molai c'est le compréhension na ngai lelo mais na kikala na lingaka ba volonté na ngai na ba posa na pe ba sentiment na ngai ya mona bi ke l'homme azana part na ye nzambe pe azana part na ye mais to yo kasiko Fumutsa kwa pesa na point de vue ya mutuna na ye wana pourquoi c'est pona ye moko mutuna ezalaki ke soki nzamba pesa ka moto mwasi pana ozo ndima te ke nzamba pesa moto mwasi. Bon na banda nanu na makambo yo lobi wana obimisi c'est des choses na lingina nunga mungu na kibomoto nyego ko nzambe ko biloko mibale l'air na sosoli te tango sosoli sikoyo yango soko zongi ne bandeli olingaki mwasi nzamba zala kite donc zongi kaka
na mutuna nini ongana na tunaki kena lingaki mwasi sans consulter Nzambe mais bandeli naweza kiangwana mais soki zaki na kilelo ngako associé ke Nzambe apesa ka mutu mwasi te mwasi te mais nakati yo mais nakati ya Bible tomoni ke balobi ke Nzambe alalisi Adam alongoli koti moko asali Eve le Adam lamuki amoni mutu liboso na ye o abengaki ye Eve alobi ba poème mais mutu asalelaki émotion eza Nzambe bon donc fongola mo parenthèse kama kikaka sikoyo selon yo Nzambe na ba puissance nyonso aza nango po sala Eve faut aller sa mutu pongi par rapport biso ba chrétien ne tout temps la Bible eza bon alors na place wana ngabona eza ko dibine Nzambe antuka botika ko dibine Nzambe lokuna na fashela ya mwana na puissance ya Nzambe aza nango po na sala Eve faut aller sa na Adam pongi pa alongole siko biso mibali ndeto zaka koti mokeza na biso siko balongo na Eve ni siko tout temps ba koti na biso soki koti mokeza ko longo ba sala Eve wana komi bande ko ngai bino ba oyo bozali batei to ba oyo bo comprendre ka Bible malamu koleka biso ba oyo fumutako atuni mutuna soki na kacha bakoti na biso awa soko tozo miss to tozo bakoti msezo zanga awa o basalela ki mwasi comme ko senga siko foto sala tout mibali soki pour na biki tozaka na 6 c'est ça la 12 sikoyo bisina biso côté mweza on les aka 5 mais barate sala Adam Nzamba pesa ya mwasi te Nzamba pesa da mwasi te yo bina ngai na Bible tanga ke Nzamba na sika da pongira zo donc est-ce que pas ni ko dibine Nzambe na basasi wana Adam Nzamba pesa te moni mwasi Nzambe yo so na kina maluba na moni Adam tanga mona ki Eve olobi ni ki aloba ki ba point na senga loba yes est-ce que Nzambe ta ke loba non aloba ki mpona ye moko na zongi kala ndengi yo bandaki ke yo tango ngaka mwasi na yo zaki na yo moko yes Adam petanga ngaki Nzambe ke mtatinda kiyeke ote banda ko loba banda kulinga yeke atuna ki pe Nzambe te est-ce que atuna ki Nzambe est-ce que Bible loba besoin de atuna ki Nzambe mais nataka intervention ya sœur Isabelle alobi ke Nzambe sa yeba ki penser ya Adam so pona nini Nzambe kaka yimo so ba place wana ke na mona ki azaki akokata zaki na tristesse donc on Nzambe sa ka kokate so bo dimine Nzambe place wana yo ndenge na sœur Isabelle alobi bien que Nzambe tellement la bon Nzambe ne ayebaki déjà que mwana oyo aza isolé mwana aza na besoin ya mutu moko azala pene na ye yango esengaki ayila ye mwasi sikoyo tango zo bandengwana na landi yo bien zo na boke tango zo bandengwana donc ngoma ke Nzambe asalaki Adam asalaki yeke na idée ya Nzambe asalaki yeke azala na mwasi non Nzambe asalaki Adam azala na idée ke azala mwasi kuna nini Nzambe susu aloba ke na monaki motema na ya za tristesse aza ya kokokate ya soki Nzambe asalaki ya azala na mwasi anga mbona motema wana te ozomona combien la Bible était s'il vous plaît wana eza intervention obe kolimbola ya sœur na biso na France Isabelle alobaki komi a développé sujet na ye oyo azalaki kotanga yango wana tokende tozonga moni ngaka makambo ke Nzambe asalaki Adam azalaki ye moko ale aye kolukaki o nasala Eve pote moni Nzambe tanga asalaki mutu asalaki mutu na bande so bozo bandenga ngoba ke ngapa na ngana na ngo bandeli batu bazaka na limite na makambo Nzambe soki batangi ka place moko boye basuki wana ngasi ko na suka kate okay ngai soki pa yini chapitre moko Bible soki ngaso datangi yango na développer mind na ngani banglais ba English ba donc tango so révéler loko on a so développer ezaka makanisa utapa Nzambe ke pona nini boy donc ngi loba ke pona ngai ngati mutsa Nzambe asalaki Adam déjà zaki préparé donc soki azaki préparé na donc tango sala ka mutu Nzambe sala mutu nyonso tu na capacité tout kati na ye donc tango ba toloba kanini ke ote aya ko sala mwasi après engolo ba kitam so Nzambe pe asala ka Adam nyonso tu te so ka sala ke nyonso tu te sikoyo to sa sema sa mutu uti pa Adam
Oya moto, yes. Et où tu parles là? Na lobby nzambe tanga sala mtasaka na capacité ya nyonso. Yes. Siko nzambe sala ada yemoko. Siko tanga sala ke yemoko. Azaki na sema sa ko se produire te. Azaki banyama de kaka yi asala ke yemoko. Voilà. Donc on va dire ba nyama dize ko ne dia ko se produire, ya se produire ta fanda kaka. Mangai na ba mai mo te bo ndo ko finga ngai alors tout développer makambo na nzambe. Nyonso tuto biso zo sala na mokili awa mingi bakoloba ke amakambo nyonso oloba wana eske ya solo poni nyonso ndima makambo nzamba komaki na bible te bo memanga mpenza na ndenge mabeti na fingi mutu te na pe bato bazoba te mais faut to comprendre eloko moko eloko esali epai ya bato ekoza na bafai C'est-à-dire bible mpe ekoza mpe na bafai nango bo memanga mpe na ndenge bible ekoza na bafai pourquoi pas porque sali na maboko ya bato esali na maboko ya nzambe te oyo namoni nazosenga na bino baoyo bozotala biso Pasteur Guy na Hollande ozoyoka mfumu tsako makambo azoloba awa na plateau bapaster banso bozolanda biso eza na mboka ya Angleterre na mokili mobimba soki bozali na biyano oyo ndeko azoluka boya kopesa yango mpona ye alobi bieke le nzambe asalaki Adam certes apesaki déjà ba capacité nyonso mais bible ezo recommander biso ke esenga nzambe apesi moment pona abanda ko produire siko nzamba komisaki na ba capacité wana nyonso ndenge nini aya bitanga ezalaki pongi ya bakisi ba capacité linga obala s'il vous plaît je suis marié dans un mari que j'espère des enfants okay belé ok comme fumu tsako za marié oui ok pesa na madame Nombote oh bon mon épouse madame Nangai donc quand vous allez bambote na ngwana mini matondo mm ok yo yebikaka déjà donc depuis maman mimi matondo biso pe topesi mbote sinon te nzambe amona bino parce que vous on a d'autres pour ça yepe azo contribuer kasi na comme yepe azalaka au partageaka ne pe ba penser na yobo bon tant que couple to partageaka makambo nyonso ngana ya bapeta yabu yebi nini ngana ye mais albananga ke contenir bato regret parce que ça les a individuel wana mama mimi matondo madame na yo ok oyo zo mona ba vision oya yo tika saint esprit sala pa ya bato parce que mutu nzambi mutashanja kai tamu sosu yo pe poko maboye batamu sosu mona ki o saint esprit moya kati na yo pe ndenge ya yebinga frère nanga limie na kosote nanda yo ko kende l'église ndeti mutu nyonso oh zelana no papa zelana na sepe na place Pasteur Guy oh na Hollande wow Guy Kosi ayebi na Portugal ngana ye na église ya missioni to si église to bende na Pasteur Guy o achaka ba commentaire na biso ta munyo su boyebane oh wana mutu nanga depuis ok Pasteur Guy na Hollande depuis ba Portugal zo ba to puta l'église ya missioni na Portugal comme mfumu tsako yo obane ozayi kokende église ndenge biso tokenda oh ngana nyaza mwana église ok naza mwana na koli na makambo na nzambe mais vraiment so yoko na makambo na nzambe na dala bimeli banda kokola na ngeza kibo jeunesse na biso ndenge za kaka mais naza toujours na so na bekilo par rapport na makambo nzambe ko ndimate c'est que na moni mbarasima to ko bengso opesa parcours na yo par rapport pona to yebake outi na bonzambe obe na makambo na nzambe obe na bonzambe obe na kati ya iglesia siko eloko nini esali ke na momone to sola nobo oza na église passe osanganaka ide no eza boni bon pona église wana tana kobeta wana parcours na ngai na fongola kaka mwa mukeke eza makambo ya nzambe oyo esali ke yo obanda kokanisa ke nzambe apesaka moto mwasi te de bon mpona okasi to nzambe apesaka moto mwasi te ngai nzambe alongola ngai na église comme na babatima na biso na babatima mpe tokendaka po parce que kuna nzambe azalaka nde te momemanga mpe suna ndenge mabe te siki naomona mfumu tsako aza na makambo ebele biso fo nzambe ngai naza convaincu nzambe alongola ngai place ebisongaki mwana na ngai yo peti na ngai kuna ngai naza te
Azate place yo bandai ko kendo sana na partout nga nakenda na yo kavwa wana na parcours na yo. Na parcours na yo ko mususu na kombeta ngo na tango tu na parcours na ngai mais du fois ngai nazalaki pona zo baten eloko mo banda osana Comme comment qui na stage au zobatente na koma ki na swa pété parce que mona na landi malongi ya baten next to baptiser biso samedi vendredi loko mo sala minga na zo batente mais nazaki na kate bato bozo baten siko tangu na ye nzambe ko longola ngai na makambo ndeka zo soki ka bisenga elongwa na ye comprendre que pona nini nzambe ndingati pe na zo baten. OK. Pona nzambe ndingati zo baten. Depuis ton parcours na parcours OK. C'est le monde ngai tsika ba peut-être ngai ba ba basali ba magangi mais oui quand même atanga imo pela kumi na besoin ko yeba ke pour tu pana ndako ba ko ganga wow mais nakanjango OK comme tu vous en a besoin de sumba la sima bande ko ngai na ete so bino comprendre par rapport à intervention ya mfumo tsako ngalo ko langa na comprendre vraiment bien vraiment te pas non côté pena na kata dimension ta expliquer ngai ke nzamba pesa moto moi c'est de yo linga ki moi si na yo na ki yo mo kaka bon ezaka ndenge moto nyonso tu alingaka mwasi kolinga mwasi eza na parcours ebele eza mambanzambe te eza na makambo nzambe te bongo baoyo baloba na biso ke ya kotaki ba prière alali tolo na se nzambe a répondre ye azwi pe mwasi bapense ya moto nasi pasteur Daniel pasteur Roger bazolanda biso kuna na basala na nzambe bele John Ngela topesi mbote kuna na mboka Kongo yozali holiday na papa John Kitoko awawa nazosenga vraiment lisungi na bino pona ikambo nio nalotini ba pasteur tingali na bino mingi en tout cas pasteur Maps mbote na yo donc tala kaka donc mon pasteur premier pasteur na mboko pasteur Maps komi ape na mboko yo okuta pe pasteur Maps pasteur on peut se monter nga pasteur na OK comme ozalaka pe na ex OK donc yango olobaki donc nazote ba pasteur te mais ba pasteur basaka ba tuneti biso nesu biso sala ba pasteur basala kaka ba pasteur te ata ba oyo bazo comprendre makomi to baza na besoin ya ko intervenir pona fumutsako par rapport compréhension na yo eloko tozo borda euti na mutuni akoloba ete ke atuna biso mutuna soko nzambe apesaka mobali mwasi apesaka pe mwasi mobali OK comme mutuna nezaki wana yango place zokende olobi ke nzambe apesaka mobali mwasi te si apesa asala na bakapasite nyonso moko okelinga mwasi na pesa exemple na bible ndenge Adam tanga monaki demba barake nalanga nanu ka bible ndenge tanga alamukaki na pongio balalisaki ye Adam tanga moni Eve alobaki nini mikuwa na nga abandi est-ce que nzambe mutu alobaki naloba to ye moko mutu alobaki par rapport bible ye alobaki ye moko bongo siko nzambe apeselaki mwasi wapi mais wale soki apesaki ye mpe mwasi toke soki apesaki nani abalisaki bango nani ndenge doti ya Eve wow comme bandeko na ngai makambo oyo eza minene naza na besoin ya lisungi na bino awa wa ngai nazotuna kaka mituna nazosenga na bino ba oyo bozolanda biso soki lisungi ezali mpona yango boya kosunga biso soki mfumutsako aza na erreur boya to soutenir ye azonga na nzela nzambe bana nzambe eutaka na eloko te maloba na nzambe euta pa ye moko die kotsaka pa bato na ye moto na ye abimisi voilà sikoyo bible po toboyi te eza na maloba na nzambe oui mais makambo mosusu baverifiaka tozalaka kaka te nde babike tosuki wana botuna te boloba te fo koverifie bible eza kode kodekode makambo na bible eza wana po bofongola bato soki bokoki kodekode yango te na rompo yango ntina lelo ozomona bato ebele donc vie na biso mingi surtout baafricain ezokende liboso te po parce que tozokokola na biso kodekode bible te
na plateau na biso réflexion tuyambi mfumu tsako ye azo défendre o yazo comprendre yozo talanga na ndako chaîne to finga kate chaîne oyo to yaga kaka to baksa boyebi likolo ya boyebi na biso soki ozo comprendre mieux que mfumu tsako tozo senga yo sala biso petit vidéo ou bien senga biso rendez-vous bokutana mfumu tsako na plateau avec amour ya bana na nzambe to partager nano to partager to kangami ka kenzama pesa moto mwasi te mais nzamba ko pesa nzamba azana nyaza commissionnaire na yo mais faut que banga ka penza mbé nzamba yo pesa mwasi ndene sa ko bakinga za papa mais na katia mfumu tsako nena comprendre be yo ozolo ba kenzama pesa ka moto mwasi na sasa simbaki Eva boita pesa na Adam obena lolenge ni yozo ngoki na biso na soki moni na rolo baboye nga penza na zolo baboye nzambe asali mutu limona ba capacité na ye nyonso alors nzambe oza mobali soko moni mwasi mo ka mwasi no ndenge ba na bandeli ki yamba soki bi des choses na kolinga mwasi sikoyo na zuye na pa na ngamo ko mu ndenge na zolo bela ale soki osambela na okinde peke na ko présenter pa nzambe oto na kota nzambe na katikati donc sunga biso na relation wana c'est autre chose qui est ba nzambe muta pesa ngai mwasi soki nzamba pesa ka batu bato tala ba mabali bele ba pe baganga pesa ngete yanga yeyo nzambe muta pesa ye boye alors bokomona babala ni ba passer temps so 5 6 ba ko tsama maboko donc kangi oyo to kangi kangami 5 ka kutoza seto mwangalasi c'est-à-dire nous c'est que nzambe eloko nzambe ratakate mon frère moi pe nazo bandengwa so nazo ba kinzaba pesa mutu mnete parce que tozo mona soki nzambe mta pesa mutu mwasi divorce ngao zanati OK bande kona ngai anazalika pona tuna ba mituna nazwi de biloko pa ya mfumu tsako eloko aliboso alobi ke amoni ke batu basangisi bango soi disant ke babondelaki nzambe yanolaki bango na balosamboke apesi mwasi basa na nzambe batie pe maboko ami na sika ngami likolo me bamabala ngosali nini ekufi yango otunike nzambe asalaka est-ce que nzambe mutapesa ki yango tote est-ce que eloko nzambe ko raté eloko ya nzambe irataka wana eza mutuna ya mfumu tsako muto ya na réponse ba kete nzambe ko raté atika mama osambe comme OK comprendre les yeux ba nzambe arataka te mais comment qu'il aura raté libala o ya pesa ki o bakangiso ya kangisa ki no raté panzani boza ebelo bolanda kabiso s'il vous plaît nazo senga na bolingo ya nzambe soki boza na biyano obe soki bozali na explication mosusu akopesa kotalisa biso ya mituna pona na mona kati liso na ebimisi ba mituna ebele ebimisi biso déjà que mutuna c'est-à-dire que nzambe apesa ka moto mwasi te pona asimbaki Eva te kopesa ye pa ya Adam pardon asimbaki Eva te kopesa pa ya Adam abalisaki ete atuni nana pesaki mbongo libala nena zwaki dot nena pesaki mbongo libala pa pa ya nani ona ndaki dot ya wana PDD ke oyo basambelaki mais balobi ke nzambe apesi mesuka nango basali divorce babi ke nzambe arataka te yo place yoza nzambe arataka to arataka te place ezali awa plateau na biso ezali na kosenga na bayembi banso na bapaster nyonso na bato na nzambe nyonso oyo aza na compréhension mosusu mpona songa biso na kamwa débat oyo ekozala malamu merci mpona bandeko na biso banso oyo balandi biso awa papa mfumu tsako soki oza na liloba mosusu ya kobakisa s'adresse na kamera obe na wana place yo komona oza lese loba oyo ezwa na motema na yo par rapport mutuna na homo bandeko na yo ndeka na bandeki na ebandeli bozwanga mpenza bofinga te biso tu toza bato mokili tozoyekola nga soki napozaki question oyo parce que nayoka bamituna oyo nayoka makambo mo ebele surtout mingi pa bamama yokaka ete nazozela nzambe atindelanga mobali bapapa mpe kaka te ngapi nazozela nzambe apesanga mwasi
Alors nafandaki natundaki ngabi bon est-ce que nzambe apesaka mwasi to mobali na réflexion nanga ndenge nga nayebi makambo ya nzambe ndenge nayebi monene ya nzambe nzambe akopesa moto mwasi te. Alors bino côté bozali ntamita pesa pe idée na ye soki amoni keza bongo te eza na problème te menga na ye koloba koyo ya ngai par rapport ya parcours nga na sali makambo nga na yoki nga na moni parce que na mona bato ebele balobaki nzambe apesi nga mwasi apesi nga mobali mais basambeli pe mais bakabwani po nga nayebi tant que die tant que nzambe oyo ya biso eloko ya nzambe koki korate jamais. Dieu tout puissant. Dieu tout puissant. Donc soki eloko ya nzambe rate yebaki ezalaki nango ya nzambe te. Allez, bato mosusu basaka nini kende kana lobaki eloko eza nango ya ye moko abinga koseka ngo nzambe makambo. Allez, nzambe mpa koprouve mona mpe mwangalasi. Donc nzambe apesa moto biso mibali tokende koluka basi biso moko kende kosolola nde natalaki maser na France abai somba tike somba futa boye kende koluka mwasi moko tia litoi na yo. Allez, soki komeme pa ya nzambe wana ekomi makambo mosusu. Okay, ukana no réponse parce que nzambe apesa moto mwasi na ona na pinza boye na sabe nzambe pesa moto na bipe ye na lobité na sali tempa mo pe ko bandi pe donc bo bandi ye pe to bo parce que nzambe tapesi wala sali lo bana suko lo bana ngai ya suka ya mwana ba ke donc ngapo na ngai za yango na ki nzambe apesa na moto te moto yo moko luka ali soki ko associer na nzambe na yo associer na nzambe na yo eza na problème te mais na ibandeli nzambe akopesa moto mwasi te akopesa moto mobali po aza mwana bitinda na yo te aza pe commissionnaire na yo te. Donc nzambe aza tout puissant po tobanga nzambe makambo ya koloba pa nzambe eza abomination. Donc tokoki kobimisa kango bote mibati tokoma koloba makambo mosusu parce que bateyi biso malamu te. Bato bakansaka nzambe aza père moko boye aza na likolo batiaka bato mandefa pembe enaloba nanga n'importe quoi. Non, non, non. Nzambe aza Dieu tout puissant. Donc nzambe ya mpungu tolendo. Donc faut kubanga nzambe babangaka ye. Makambo mosusu eza ya koloba te. Donc pana ngai moto ayaka koloba nanga nini nzambe apesinga mwasi nzambe apesanga mobali mon frère ma sœur. Think twice. Abomination. Wow. Ngana suki na ngwana bambote na bino partout bozala bien na ba famille na bino na bandeko tu ba camarade bozala bien parce que bolingo ya nzambe eza na suka te. Sans bolingo donc tozana bonzambe te moto azangi bolingo akota lona te passer gi kosi na mwasi na yo na libota yo yebi kaka muta batuga mbote na to ya ngana dokano sako mutako défendre o ezali makanisi na ye pe azoyebaki nzambe alataka te pe andimelaka nzambe bande kwa bolingo o ezali émission na bino réflexion nde tolobaka ke moto aza na monopole ya mayele nyonso aza te moto aza na monopole ya parole ya nzambe awa aza te moto nyonso azodéfendre par rapport au point de vue na ye awa mpe invité na biso ya lelo premier invité na biso na plateau na biso ya réflexion ezali Mfumutsako. Tosengi bino botikala na kimia nayebi ke émission oyo ekolobisa mais nakosenga bino molimo mosanta apesa bino kimia parce ezwami bino bozwa pena kimia mais tozali Mfumutsako mbala nsima soki invitation emonani obe moto azali na biso bofanda na plateau bopartage oza okoya kosi présenter to te bon nga mpenza na soki opesinga invitation soki naza na temps na ngai naoya ezala kaka te ke toswanaka te mafingi tobundaka te tofingaka te biso nyonso tozodefendre nani nzambe mpo nga na ye awa natangi akomba nani ya nzambe natangi eloko mosusu te nazodefendre nzambe soki bana na nzambe soki toza na badifférence mais tozoki na biso koswana te tokoki kopartage ndeke yo lobi boye lobi topesani baopinion allez topartage liloba na nzambe nga mpo nga nabimi na makambo ya nzambe te toujours oza na nzambe nebandeli ntina suka alors soki akoya na esprit ke tosolola makambo na nzambe na marke nenga mpe na marke na nga mpona nini te epesameli bino tosengi na bino nyonso na mokili mobimba botika komirmire mwana nzambe azaka hypocrite te boyeba kosolola
alobi point de vue na ye mfumu tsako bino mpe boloba ya bino tosangisa tika molimo mosanta sunga biso wana eza ndeko na bino Lumière Kambolo mpona lelo tosuki ya bayo